génération. Nous sommes une vocation. Faisons de la radio comme nous l'avons appris. IDFM 106 MHz. Voilà, merci. Je vous avais dit, prise d'antenne à 19h45 pour ce match. Le match tant attendu par tous les Africains. Les Africains attendent ce match. Sénégal-Angleterre. Sénégal-Angleterre, voilà, on veut un peu vraiment passer ce tour. Je me rappelle du Cameroun, Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde 90. Mais chose que je peux pas, je veux souhaiter la victoire sénégalaise. Diable Rouge. Les Diables Rouges, vainqueurs avec étoile, vainqueurs de la Coupe d'Afrique 1972. Voilà donc pour souhaiter bonne chance. Bonne chance à ces champions d'Afrique, les Sénégalais, vraiment tous de partout là où vous êtes. Je salue Tézi Minaka au Sénégal qui nous suit depuis le Sénégal. Tézi Minaka, mon cadet, qui me suit depuis le Sénégal. Et donc on va juste souhaiter vraiment victoire à cette équipe sénégalaise pour passer. Parce que qui du Sénégal et qui de l'Angleterre va rejoindre la France en un quart de finale. Donc tout juste avant, c'était la France qui a battu la Pologne par 3 buts en doublé de Kylian Mbappé et un but de Olivier Giroud, l'attaquant du Milan AC. Voilà donc déjà, je vous ai donné l'information à 16h que hier, il y a eu Pays-Bas, États-Unis. Les Pays-Bas ont battu les États-Unis par 3 buts à 1 et à 20h, Argentine-Australie. L'Argentine de Lionel Messi a gagné 2 à 1. Et donc voilà, c'était là le premier but de Lionel Messi en éliminatoire direct lors d'une Coupe du Monde. C'est à 35 ans. Et Lionel Messi a joué son 1000e match et a marqué son 789e but. Voilà donc ce que je pouvais dire concernant les matchs d'hier. Et je veux juste ajouter que nous sommes toujours accompagnés par nos partenaires KKF Industrie. J'oublie pas aussi Royal Service, comme on l'a dit tout à l'heure, que suivez la Coupe du Monde avec Royal Service sur la BBFM, la 106.0. Merci vraiment de nous suivre. Merci. J'ai toujours reçu vos messages et je dis merci. Vraiment, voilà. Comme on l'a dit tantôt déjà, toujours information sur cette page spéciale Coupe du Monde que le roi Pelé est malade et hospitalisé. Voilà, vraiment, mais tous la main dans le cœur pour ne pas que le meilleur joueur de tous les temps puisse succomber au moment où la Coupe du Monde se joue au Qatar. Et puis la Coupe du Monde 2026 va se jouer en Amérique pour la première fois, 46 participation au lieu de 32, la participation des places et la répartition des places, les 16 places directes pour une équipe, pour les équipes européennes, donc l'UEFA, 9 places directes pour la zone Afrique CAF, 8 places directes pour la zone Asie AFC et 6 places directes en Amérique du Nord, donc CONCACAF, 6 places directes pour la zone Amérique du Sud, CONMEBOL, et une place directe pour la zone océanique. Voilà donc ça pour les informations de la Coupe du Monde 2026. Et puis on n'oublie pas aussi que les U20 du Congo, les Diables Rouges, vont jouer contre la RDC le 14 décembre à Brazzaville. Ça sera la troisième journée de l'UNIFAC qui commence à partir du 8 décembre 2022, éliminatoire U20, tournoi UNIFAC. Voilà donc ce que je pouvais dire. La Coupe du Monde des surprises. La Coupe du Monde, vraiment des surprises, beaucoup de surprises. L'Allemagne éliminée, la Belgique éliminée en premier tour. Nous jouons là les huitièmes de finale. Voilà donc ce que je pouvais dire pour la Coupe du Monde. Et on va parler de cette équipe sénégalaise qui, je me rappelle, en 2002, cette équipe sénégalaise cette équipe sénégalaise est allée en quart de finale éliminée par la Turquie. Mais là, nous allons vraiment souhaiter au poulain de Aliou Cissé d'aller plus loin encore parce que après là, ils vont rencontrer l'équipe de France. Donc, il faut vraiment battre cette équipe anglaise. Mais cette équipe anglaise est vraiment d'un atout fantastique. Vraiment, ils ont vraiment une très belle équipe, l'Angleterre. Mais l'Angleterre qui a gagné la Coupe du Monde en 1966 et jusqu'aujourd'hui, l'Angleterre est en train de monter en puissance. L'Angleterre a été demi-finaliste en 2018, finaliste à l'Euro 2020. Et là, l'Angleterre, où doit aller cette équipe d'Angleterre? Voilà, donc on va voir ce soir. Je veux revenir
à la mi-temps, à la mi-temps pour en parler, pour parler de ce match, pour parler comment Aliou Cissé va aborder vraiment ce match, vraiment donc, parce que nous sommes derrière cette équipe anglaise, cette équipe sénégalaise qui vraiment pour nous Africains, pour nous qui sommes africains, nous souhaitons le meilleur pour cette équipe sénégalaise. La Coupe du Monde, je l'ai dit des premières fois, c'est pour la première fois que dans l'histoire de la Coupe du Monde, que les cinq continents, tous les continents sont représentés en huitième de finale. On a vu l'Afrique est représentée en huitième de finale avec les deux équipes, le Maroc et le Sénégal. Le Maroc qui nous rappelle le Maroc de 1986, le Maroc de 1986, ce Maroc-là qui a fait sensation est arrivé en huitième de finale de la Coupe du Monde 1986. Voilà donc ce qu'on pouvait dire concernant cette Coupe du Monde. En 1986, le Maroc arrive avec la génération Badouzaki, Meri Krimo, Mohamed Timouni. Voilà, donc c'est cette génération-là. Mais faire mieux que l'année 86 et rencontrer l'Espagne, ça sera le mardi à 16h. Maroc, Espagne et Portugal, Suisse à 20h. Ce sont les matchs que nous allons vous présenter mardi, Maroc, Espagne. Demain, on ne vous présente pas des matchs, mais il y a Brésil qui joue contre la Corée du Sud et le Japon joue contre la Croatie. Brésil, Corée du Sud à 20h, Japon, Croatie à 16h. Et on vous rappelle aussi que fin de la Coupe du Monde de Gabriel Jesus qui s'est blessé lors des matchs, des phases de poule. Voilà donc nous allons rendre l'antenne le temps de dire, de souhaiter bonjour à Cédric Pambou, la fierté congolaise à Paris qui suit ce match depuis Paris et il encourage les Sénégalais. On n'oublie pas aussi le président Maximiliano Mavungu qui nous suit, qui soutient le Sénégal. Et puis on n'oublie pas aussi, pourquoi pas, Max Deli Djokamba qui nous suit, qui soutient le Sénégal. Donc voilà, nous allons rendre l'antenne et vraiment revenir juste à la mi-temps pour vous dire vraiment que nous vous aimons et vraiment vous laisser en compagnie des... Nous sommes une génération, nous sommes une vocation. Faisons de la radio comme nous l'avons appris. IDFM 106 MHz.
menge mama amari mama luvuluka teje mama lusabikindu pasinkene kakutemba amari mama ayo ayo insasa kata widi ekoka tikakanta manyoso kopiolola obimitete tikakanta manyoso koloba okomiyoma Lendo Lombard. Mosekanda. Le fils du secteur 1. Nakati à Paris. Marie-Pauline Bokochi, motema ya Pepe Malundama. Telema, 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 Amama, Telema, Telema, Atal, Telema, Telema, Ayaya, Telema, Telema, Amama, Telema, Telema, Amadi Mama, Telema, Telema, Ayaya, Telema, Telema, Atal, Rishi Mobali, na Haken. Sulimambika, Cyril Orcel. Oui, viens, viens. Odon Moussei, viens. Telema, 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 Amam, Telema, Atal, Telema, Amam, Telema, Ayaya, Telema, 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 debout, Telema, Amama, Telema, Ayaya, Telema, debout, Telema. Téléma. La Venelle, José. Ma José. kitisi elongi afinga kanga na mosika lelo amoninga elombe ya mwasi
mobali aza na maboko nanga bafami bakangelanga ye sala nyonso buka nzoto yo se moleki mama finga finga tonga tonga ngai se nazali awa mobali aza mobali nanga akoki kobushe ata moke te pasi apamba kufa ntango yo nde moleki nzela tina nini naswana na yo kufa ntango mobali aza na maboko nanga bafami bakangelanga ye sala nyonso buka nzoto yo se moleki mama Pote non, papa. mokena basi awa muna sosa place bien peti soki oyede ngai te ngai na sambwe nsima na ngai eza ya kubeba bana poto mama na ngai ye eyindi nani wana ambassadeur universel de la paix notable docteur Alexis Motomoto nani aboya yo centre tradi moderne association stop Mapanga maladie atanga vuanda na ngoyo pita makayabusi ya fumu kuikuchisia bete kaka na cheche kuna are sokaf okoti nzela ya dalet na nsima ya monogram abikisaka bongo na maladi lokola hémorroïde myome épilepsie diabète impuissance sexuelle apart corona sida. Du lundi au vendredi, fiche à 2000 et les samedis dimanche, fiche à 1000 francs et consultation gratuite. na docteur Alexis Motomoto. Plus d'informations, appelez-nous au 05 518 08 54 ou 06 673 24 09 06 673 24 09 ou le numéro WhatsApp plus 243 81 038 54 76. na mokili naza na bakamarade bele kasi je savais comme ça nalingaki kokamata nanga badistance o tala nzoto na ngai ekomi koniokwama ngai nakobela yokoki petesele soki ngai nayebaki nalingaki kolinga yo na mwa bareservero soki nayebaki boye nde osakani na motema na ngai te mindondo ebandaki beya mokolo ya jedi yo namusaki nga napongi ye otunaki nga likambo nayebi te sheri ofashe utobimaki butu wana beya nabimi mpo nalanda yo nzela ya butu nakobanga nakomiti na matete na nuit blanche edo amoni yo te nazongi nakolela likambo te beya desizio yozwi ngai na pasi mokolo ezali yo koluka ngai ekozala trotar nga nasi na bosa na yo mokili ngai nayaka nzambe apesi nga nyonso nasengaki ye o apimelinga kaka se yo nazali malheureuse loboko na litama vieux moro na ngai na katadaras préféré mwana njili
ça fait comme ça. Nalingaki kokamata nanga ba distance o tala nzoto nanga ekomi koni okwama nga nakobela yo koki pete sele. Soki ngai nayebaki nalingaki kolinga yo na mwa bareserve o soki nayebaki boye nde osakani na motema na ngai te. Mindondo ebandaki beya mokolo ya jeudi olamusaki nga napongi ye otunaki nga likambo nayebi te sheri ofashe utobimaki butu wana beya. Nabimi mpo nalanda yo nzela ya butu nakobanga nakomiti na matete na nuit blanche edo amoni yo te nazongi nakolela. Likambo te beya desizio yozwi ngai na pasi mokolo ezali okoluka ngai ekozala trotar nga nasi na bosa na yo. Mokili ngai nayaka nzambe apesinga nyonso nasengaki ye o apimelinga kaka se yo nazali malheureuse loboko na litama. Zoto na susi sele pala penyo okata vaccination ya susi okoma sardine o moto etikala na poto. Kala tongo ekotana ngai na kanape na kotanga romayo epayo zali na bisengo okoki pete angama wananga. Kosata bango boy soki batuni yo solo vraiment tokabwani salangata plaisir tozali na matata kasi tokabwani te o nzambe. Babebiseli ngai nde dossier soki binemi soki mpe bambanda o na defa bango nyongo ya mobali te tina nini batekisa bolingo na nga na vente publique o toweli nini
natika kopesa bongo mosala ya kokanisaka yo evitesa makanisa eleki ya mopepe minu ekobeta yo ozali tesele tala ntongo ekotana ngai nakana mpe nakotanga roma yo epai ozali na bisengo okoki pete anga mawa na nga nasali nini ngai naleli ye sele o bapesi ngai conseil balobi nabimaka na ngai okosonga te onatika kopesa nzoto botutu lwabayeba naweli nini asakanaka te mosele ngai naleli ye sele o bapesi ngai conseil balobi nabimaka na ngai okosonga te onatika kopesa nzoto lisuba ce n'est pas la peine. Osazu Bonito.
nalukaki eyeba ekomprendre mistere nyonso ya kitoko na yo lokola moi source ya moto yopelisi moto na kati nanga naye kotalisa yo motema esi coup de foudre na lambo elamu nazali komituna eloko nini ekomelinga mavi ya change bolingo ekotelinga na mikuwa ekotinda nayebisa yo nasengi yo se motema nalingi yo nakolikia epai na yo nakomise kolokola moto oyo akundoli trésor caché lokola moi suka se elonga molai mpe molili oya butu ndenge biso mpe tokolonga masengi ya nyonso oya banguna moi moko lakisaka ntango na moto oyo nyonso azangi montre biso mpe tozala référence ya bamoureux naye kotalisa yo motema esi coup de foudre na lambo elamu nazali komituna eloko nini ekomelinga mavi ya change bolingo ekotelinga na mikuwa ekotinda nayebisa yo nasengi yo se motema nalingi yo nakolikia epai na yo nakomise kolokola moto oyo akundoli trésor caché
tosala yango malamu nsima ya mikolo tosala malasi partout tokokende topakola yango kuna ozali olo tokonga ata na suka ya pongi mpona bika kota na motema ezali kosenga presence na yo nakomi se koyemba ngai moko azalaki se awa sheri akei na ye alobaki nanga kozonga ndako naselaka ye azalaki se awa sheri akei mobembo alobaki nanga kozonga suka se akoya nayebi akozonga nakandi motema kasi mpasi esili te Loti ya tembe. Maya miso na ngai Eliseo seko tanga 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 soki ekweya ke esika moko mele sala liziba biju je suis resté seul ngai moko yo epai akende obosana ngai lokola obosana bibero omelaki ntango ozalaki bebe là où tu es, tu n'es pas seul. Ozali yo moko te o bijou na maboko ya moto les yeux dans les yeux omelaka masanga kopo moko iwaka mokonzi Géri Dialungana loboko ya bana oke tokomi na ndenge ya jeteta touche jouer maya miso na ngai Eliseo seko tanga 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 soki ekweyaka esika moko mbele sala liziba bowa je suis resté seul ngai moko yo epai okende kobosana ngai lokola kobosana biberon omelaki ntango ozalaki bebe oamboma ye wapi fantôme là où tu es tu n'es pas seul ozali yo moko te o bijou na maboko ya moto les yeux dans les yeux omelaka masanga kopo moko olobaki okosongela ngai ngai mpe nazelaka Balandi BBFM, Tozalana Bino, lundi, mercredi, jeudi, na 18h à 20h30. Franck Bambara na Pesibino rendez-vous. Na Rolanaka Bitumba Molimo. O Nyon Sotua ke de Kop Azongi, Alanda Bitumba Molimo. Mama Zando, Outi Koteka, Landa Bitumba ya Molimo. Ba chauffeur à fula fula. Ba chauffeur de taxi,
tolanda bitumba molimo na kozalaka wa bino présent. BBFM, la première radio des professionnels au Congo. Chers usagers de la route, bienvenue à l'antenne des routiers. Veuillez attacher votre ceinture démarrée. Bienvenue à l'antenne des routiers. L'antenne des routiers est votre tranche d'animation qui vous informe sur les questions liées à l'usage de la route, le code de la route souvent méconnu et mal interprété par plus d'un des usagers de la route. D'où l'insertion dans cette tranche d'animation des reportages, des entretiens et des échanges interactifs avec vous, chers routiers. Le tout saupoudré d'une ambiance divertissante ayant pour socle la musique. Une antenne pas comme les autres et un animateur au-delà de vos attentes. À la présentation, votre grand mopila, l'honorable Chris Lueba. Tous les mardis de 7h30 à 10h30 et les samedis de 10h30 à 13h30. Diffusé sur votre base station, la 106.0 MHz BBFM. A bientôt sur l'antenne des routiers où l'usage de la route en toute sécurité est notre champ de bataille. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue à votre nouveau programme Dites-le ici. Dites-le ici est le rendez-vous de l'amour. C'est ici que vous exprimez à travers un texte et une chanson demandée vos sentiments positifs à l'endroit des personnes, des choses, des lieux pour lesquels vous avez de l'estime. Alors, faites-nous parvenir vos correspondances tous les lundis, mercredis et jeudis au siège de la radio numéro 138 de l'avenue Costeau, référence Grand Marché, ou par mail à l'adresse contact@bbfm.com ou encore par WhatsApp au numéro 06 686 27 92. Dites-le ici, Drenka la présentation tous les mardis et vendredis à partir de 17h15 sur la 106.0 MHz BBFM, votre radio de proximité. Il était une fois dans un monde extraordinaire, un animateur pas comme les autres. Il était là tous les matins pour une mission bien particulière. Apporter la bonne humeur à ses auditeurs. Vaste programme, émission qui lui était confiée. Il se prépare tous les soirs à cette matinée enchantée. Le voici pour vous ce matin sur votre radio. BBFM 106 MHz. 6h-9h, retrouve ton animateur de la matinale avec Chanel Dego sur ta radio. BBFM, le parfum de l'information objective. Années 60, parlons-en. Premier pas. Parcours. Featuring de nos jours. Et pourquoi pas polémique et comparaison afin de dégager des thématiques, des conseils et bien d'autres astuces d'autrefois. Années 60, parlons-en, ce sera votre tranche d'animation hebdomadaire. Tous les mardis de 14h à 16h et les samedis de 15h à 17h. Années 60, parlons-en, la musique a remonté le temps. Foot Oboso, Moko émission ya BBFM, présentée par Franck Bombara, chaque lundi de 10h à 12h et vendredi de 14h30 à 16h30. Foot Oboso, l'émission qui pense que le football mérite d'être compris. Du nouveau à BBFM. Eh, Yassiga. Oui, du nouveau à BBFM. Cher artiste, moyen mytho comédien, humoriste, BBFM est à votre disposition. Et Sika ou artiste nyonso akoye mabe akosekisa. En direct. Espace Otobengi BB Live. Cet espace se trouve dans l'enceinte de la radio BBFM. Nous disposons de tout instrument de musique et audiovisuel pour tous vos directs sur les réseaux sociaux et sur les ondes de la radio BBFM. Babenga Bissona 06 573 50 00 05 703 64
64. Ou se rapprocher de notre direction générale située au Grand Marché sur l'avenue Zachary Costaude, numéro 136. Baby Live, Yamoto Nyonso. Kamala